Ba mise na bino ba yibi ba on est 5 minutes autour ba mise na bino ba longwe ba beta siko pa ya bina fili. Ah. Elle quoi Rwanda zo musa Israël. Rwanda musa Israël beta ba na Egypte ba côté la Israël. Parce que Rwanda on musa Israël. Yango na lobaka mingi papa mabe atikela papa mabe atindi mwana bunda bitumbo ye moko atikala ko bunda ngoto ya pola nango mazuita yo tinda mwana bunda est-ce que papa na zoluka malheur azoluka bonheur mwana na eto malheur na ye. So yo mwana mwa muke so seno succès na yo. Oseno succès no ya buzoba. Pour ba peso pe trop facile c'était pas trop facile à la rater. Si on se compare ndenge na biso biso to amikolo biso tango calcula biso faut calculer là baba mise belo ba beta musique fonction ka ya succès mais makambo pena musique boizate e makambo ezate so les autres chanteurs aleki Ibraton no yembo tem si des chanteurs o che Ibraton na ma génération de ba génération na yemba na Ibra ou bien mutaleki Ibraton no yemba nani boine na bina file neti bina file za musicien ala chanteur na bicha ba chanteur parce ba chanteur ya génération neti ba bina file ba président Robinho Mundibu bango na ba génération na bien tango na so na yo elle ko besanga gete je vous lis autant na ina na génération na ina ba ko cha net sinan besoin mo diplôme c'est d'amour na ko net massa na Yves Sikli la travail na RTNC 1 émission notre Congo na ko net collègue na nga ve na nga joka ka bengele na ko cha so net ba ve na nga bongo wana bat na to zana bona banchiki so tant yo cheke ngana za kana batona banchiki mo boy so yo che mutu mo boy za na azaka na maternelle engaza deuxième secondaire ya za na maternelle so ngo sa comparaison ya ngai na deuxième secondaire na mona mo maternelle. Donc, si on a bien comprendre bien, donc pour nous, président bien filé, à sa chanteur. Nabia, ou fanatique na trop. C'est fanatique na été. Systématique sur Nabia, systématique sur moi, ça c'est l'élève du maître nénine. Bah, oka bango. Ba téléspectateur na bino na biso o balinga so a on a mon otanga ka kombo jeune frère na nga on na ki pa Robinho Mundibu bi génération o ya présent Ibrator na tangi présent Robinho Mundibu yo lobi nango bi ye mingi ba générique tango so nanga so tango so nanga o so la mambu ya ba grand faut tanga ba grand tango so nanga ngai pourtant o so nanga ça de so na Ibrator. Matiga songo Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Mbote na bino balandi nyonso ya Mati Kasongo TV ba internet nyonso boza fidèle et puis scotché na Mati Kasongo TV car ande to misala ko lukia bino ba news to ba mayebisi nyonso na tolobela ranini tolobela nyonso lelo to sa ko lobela makambo etali musique mo mingi kaka ndenge boyebi mingi na kopesa merci mingi na Lionel oza bongo na simabilili na nga osa msala kitoko Lionel Mbote na Mbote mingi na mon boss mon jeune boss babi Mati Kasongo bonjour à toi ou bonsoir ça dépend ya okozwa message merci Sousou na José Ndindili Falansa franco-congolais José Ndindili Falansa mona poto ya solo moto asila na mundele José Ndindili Falansa Mbote lisusu na Mijoluki ma 30 heures propre na France Simbi Masolonio sans oublier Chimel Lucia maman na baby boss Bofali motema ya Olivier Bofali mbote na bino 40 ndenge na ute koloba tout à l'heure to beta masolo o etali musique to koyamba bongo porter parole oyo bino nangai toyebi tout à l'heure là toza ko beta masolo mingi na kosenga ba nyonso bolingaka Chimelu ki bo s'abonner massivement na Mati Kasongo TV Kasongo TV nde bozwa ba news to ba maebisi sans plus tarder na oyambela bino invité spécial ya journée ya lelo aza bongo porte-parole ya Ibrator obino nanga linga mimi ki songi to découvrir ye na bino nanga ensemble même morale. Bonjour. Bonjour Boni. Qui te rende au monde en na biso ba contre-maître donc.
Ndeni musala, ndeni activité ya mouvement. Activité mouvement qui ne peut pas avant tout d'abord de commencer à profiter na pesa mbote na ba fanatique tout badinga la bonne musique ou badinga Ibrator ya Lembuzi Balalo Yembo les Biaticodre le chef du clan les procès de leur maître. Nous ne sommes pas les élèves du maître mais nous sommes les procès de votre maître. Et Balalo Yembo pourquoi pas créer de Molé Mali sur Mokonzi CG Christian Konda Fleur Doc Mbundo grâce soupe ya Lyon Lionel Ibra donc Tobeta no masolo to mona le 14 février a inda qui est mais babi kuna masolo net ezamo ya rolala. Le 14 février, tu vas avoir un concert. Tu vas un concert na Palme Beach. On a battu qui plein à craquer à Rosaranate. Donc, malheureusement, tant moi, battu, ko produire biso. Il y a un problème, il y a lettre et mon boy. Il y a un problème, lettre et mon boy. Il y a et Ozaki, moi, ma fanatique na biso, s'envoie qui vraiment dans la bonne musique dimanche. Sentiment les 14 on a besoin dimanche na cabine wanga ta na Véronica place to ça pas maman na biso na Véronica de wana donc on voit qu'il la bonne musique parce que chez nous on fait que la musique ba ki na koyoka musique ba koyoka monotonité ba koyoka banzembo ba kufa te ba koyoka nenzembo ya batu oyo baza vivant ya ba être o baza vivant. Monsieur Total Siko, vous faites la bonne musique mais sur la carte la bonne musique on a mais ba musicien bazo kende ba musicien na bino sou ba otokende ba musicien ba roki ko kende na bango partout ba déplacer so Ibrator yemoko longo etende matro donc le quoi Ibrator yemoko a longo na noté donc biso to zala kaka le quoi Ibrator mpiana non a longo te azaka na biso donc atayo o longo atayo okewa donc le quoi to ça déjà na Ibrator mpiana to na iloko ya banga te pour ya ko longo te le seul moto a ko longo te ya kaye mais ba bi orchestre mine comme pépinière neti ya nani a comme orchestre na so pépinière pour ba biso ba contremaître j'ai voulu naza les DMC de l'orchestre directeur marketing naza awa ba chanteur tout bazana ba chanteur ba fambi ba DJ le noir bazawana donc ba bon chanteur o ba yemba bien le rôle ba Joël Messi le rôle ba Mélodie Gamboka ba yemba bien sur nani comme ça orchestre na so pépinière jusqu'à présent mais ba oui ba bino ba musicien o yebi bien ba musicien na bino ba ya rolonga ba bikulu yeke koti ba Ibrator nani oyo yebi na mboko ko yiba Ibrator musicien pour Ibrator yemo dans nos grands chanteurs so ba yebi musicien o autake pas Ibrator c'est qu'il y a qui sa formation place à qui kuna ke ba musicien na bino ba yebi ba on est 5 minutes to ba musicien na bino ba longwe ba beta siko pa ya bina file et le quoi Rwanda zo musa Israël Rwanda musa Israël beta ba na Egypte ba côté la Israël parce que Rwanda on musa Israël yango lo baka mingi papa mabe atikela papa mabe atindi mwana bunda bitumbo ye moko atikala ko bunda ngoto ya pola nango mazuita yo tinda mwana bunda est ce que papa nazoluka malheur azoluka bonheur mwana na eto malheur na e sur un niveau Rwanda on musa Israël Rwanda musa Israël en tout cas réponse est un peu floue il faut lancer José Ndindi nga vraiment na comprendre on tena bité so bino boko comprendre matika son a comprendre maman na lobby papa mabe atini mwana bunda bitumbo ye moko pola nango atikala ko bunda nango te papa wana ye moko atikala ko bunda te pola nango mokile mona pena po ba yaka nana salinga boye Fabrice nana melanga mbongo Fabrice so papa mabe bitumbo ya pola nango mo sina mwana ya bunda bitumbana wana zulukela mwana no malheur na vie po yo moko pola na bitumba wana o pola na mokile mona ki opoli to beta o kao okwei so ko motina mwana ya bunda bitumbana wana olingi mwana ote kasi po babi pe bana miki babeta mbunda bakolo pe babina po preuve ne to momona yango oyo Ibrator pe na babi ba misia babi côté kuna eloko ya te net masolo mingi yana l'autre partie net na maramoyo na yeba te net o na rolo ba na minicho omoni ngai naza un vrai contre-maître tant ba tanga ba contre-maître donc naza parmi bato o baba na mambo ba contre-maître nabi musique ndenge ezalaka nabi nana na makambo est-ce que do mona place mo ba pesa mtu succès ba pesa mtu trophée à succès depuis musique banda ba papa na biso ba lombo makiadi banda banani ba papa le tumba nani o ka de ba pesa trophée à succès na musique congolaise trophée à succès à la raté au cause na succès mais message ni aux autres transmettre na ba fanatique na yo on a succès mais message aux autres transmettre pas ba fanatique na yo eza nini biso to saka la bonne musique bango ba okende ba obaki bonne chance na bango bonne chance sera baki ba sa la musique ya kitoko ba yemba bien ba boira kitoko pona ko kanisera Ibrator mpiana pourtant ba no mayelo sela musoro zo jonga tena zo ko pa Ibra ya lembuzi balalo yembo et c'est honneur pona Ibra ta honneur pona biso ngazala ka fier yo mona bandeko oyo po ibelenga na sa baza be critique mukanda na ngai nga
critique à mukanda na yo ça mukanda na ndé ah que critique à mukanda na pas contre maître porte-parole tout aroya wana ze critique à mukanda na ngai pour ngana bunda bitumba ya ba 40 à 45 bazine kumbi ba yebe ba masa na ba geti samba ba yebi na bunda bitumba na dimna bato omoni bato bana bato banga na monde bato zapena so moni na poto na écran ya bangi Nicolas Nienza bi mama loba ba moni pa na TV boy ba bangi so ngana ko isa bato bongo mettre chubo yebi ba vena nga ba fallait di capson na mona bango ya kokuta na bango ezala pona zwa ta na vanda boye pena na ko isi bato na ko isi na muto mokile banga ya muto pena yeboye asimbi bunga na simbaka mais ce qu'on a ngande na pesa muto aza na succès buzo batena baxele succès donc on appelle c'est succès. donc ce na bina zonga bien babi to lobela ka bo solo neti nga so na bineti o pesa succès na muto yo ayeba na ete so tozong mingi c'est que bina file po ba mission na bino mibale balongo ba pa bina file ti autant to solo mambo c'est pas sorcier on a tali ça et ça quoi Rwanda ngi musa Israël Rwanda o musa Israël ataba na Egypte ba côté là yo tant to solo la photo sur la mambo ya ba chanteur tu tout en chanteur tout en kama ba wata tout en ba déplique pour manias na betenze mune ya bien yo ne bébé nanga palala on comprend tant tout en ba bongo tout en ba to ba chanteur ba sa fierté ya mboka tout en ba chanteur ba sa la succès ya buzo ba c'est tant to solo ngana yo je suis pas là pour insulter les gens nazana pour nous transmettre un message ya patron nga Ibrator Mpiana ngana benga yo silence ya rumba congolaise. C'est que c'est toujours une net qui est est-ce que total leader Ibrator Mpiana auto beta sous remix nzembo Jeff Jani le tête à avis de recherche on a souka na chanson meilleure chanson de l'année 2018 et 2019 2018 2019 nzembo on a donné d'autres toujours là qui ont trouvé o epesi ba to passer na motema ba to bazo baraka Ibrator Mpiana Ibrator azana succès ce qu'on veut comprendre Ibrator azana succès mais tu sais ba trophée wana et ça la ndenge nini pour moi ba jona ba na ba grand chanteur ba wana ba sa ba succès wana o sa no succès na yo mais ba ko cha Ibrator le miawa oyemba ze pour na mboko soteza 5 chanteur cha Ibrator atelema oyemba siko ne pa yo mo yoki nzembo na bino remix ba benga ngo avis de recherche ndesco Ibra boaki en bo na marché et tout le monde peut ba mise belé ba boaki ponga nga to e ba to so la na miso d'abord il y a des plaques pour manias yo ne bébé nanga palala mais to moni ba mise belé ba boaki neti ne ba mise belé neti ba bina file ba otiko boaka ba présent fali pour ba otiko boaka to so mona omoni otangi présent ba san bouge pas baza tant que sur le faux sur la mambo ya chanteur qui est chanteur qui est comédien mais to so beta masola ba chanteur qui fait la comédie musicale qui fait la musique Ibrator a ça la musique aza chanteur Ibrator aza chanteur. To beta masola musique. Par rapport à nzembo wana. To beta masolo ya musique. So yo fotanga comme ba musicien. Fotanga ba kombo ya ba chanteur. Po Ibrator sobi Ibrator. To mo déplique pour mania sa yana yemba. To mo na déplique to mo na Robinho Mundix. To mo na Ejete Watanabe londenge to beta. Neti nzembo ni ro comparer on na nzembo wana parce que na tout no mingi bina philosophie mo pa bina philosophe ba nouvelle génération ba on a bango ti ba no ba milelo ba musicien ba jeune talent o ba pesa makambo siko nabia omoneti na mamoneti ndi ba tchaka ya o ba tchaka non jeune talent Ibra jeune talent Ibra za chanter Ibra zala ne bandela mokili za kuru Ibra azala na ibandeli ya mokili mota mokili bandaka déjà Ibrator azala pour Ibrator ngana za la rafia ye pas za la rafia ne lo comme ça ba musicien musu ba chanteur et bien là ba kuma ba chanteur travers Ibrator Mpiana et ça honneur na biso bosa la bongo pona okanisa Ibrator yanga lo ba mingi ke mbuma yebanga ka kokoya na nzete te boya biga enda bota nzete pour ngana za mbuma tant on a lona mina sema bele na bimis ko na bimisi nzete na boti lisusu nga moko mbuma est-ce que na ko banga kokoya likola nzete wana na banga te ponga mone na bota yango Ibrator Mpiana lo ba mbuma banga kokoya na nzete te boya biga ye moko bota nzete. Ok, là je salue aussi président Ibrator. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Il y a un message. Oh, c'est que tu zonga ngami ming to solo kara bosolo. Oui, talika bosolo. Ibrator a beti to moni nzembo abim sara banzembo moko ndezo simba. Nzembo po sorto beta, mais pesi nga ka réponse na bi. Nzembo to beta. Mame wolowo. Le tetana linga linga te wolowo. Na komoloba na balabala bato bamonanga ndeki zengi bolengwa chérie ekotelinga ekomisinga lokola kiole mwana verni yiba yembongo tikela yelime na sizo
on dit message apesi message abi mona verni royibe mbongo mais so tikeleka lim na ciseau wana à travers lim na ciseau wana akosa la boulot mo boye ezongisi eli susu la wana so batu mususu opesa message te okoyebaka kembo na biso elinge banda esi ba mke ba yembango ebiango to rejoindre banza bisakana okoyi mapeli nzanza polene ba mke ba yemba so message ni otikela batu na mutu po artiste aza mutu oyo aedikaka masi to transmettre message na ba fanatique na biso so yo tango zano yembaka banze mo ba insalite banze mo boye ya bana miki po papa mo mukolo ta ko vana ndako na ndoyoka na mwasi na bana ba fana ba kanze mo boke bona biso elinge bande si bande wala ko mi bêtise papa mes phrases attend avandi ayoka nzembo message ni eza mo tango yembaka don dédié ayoka ayibaka partir bakolo libala o libala don dédié elele mabala toko balaka na kisasa okolinga molonga ni na yo na mbongo na yo yapa wasa da conseil so yo ye na waka bokum ka te chabo zo yemba banenge mo so bule ko zo dike maso sa te na succès ko conseil ni opesa na fanatique to ba téléspectateur au balanda ça n'a pas de sens ça na succès ozana succès mais on a message moto tiki pour ba fanatique na yo ba Diego Di Maria ko ba sali succès ba pesina so ba God Fabulous ba sa ba succès succès bene succès Diego Di Maria kendami. C'est total par rapport. Papimba va kendami. Papimba va kendami. Siko ba papimba va basala ba succès. Ba Diego Di Maria ba to saba mama na ba succès bébé chanda kendami. Ba to na to tanga na zala leader bo sa bébé chanda. Siko tasko niveau ba bébé chanda basala ba succès. Siko bango ba ye. O ba to otanga wana. Musique da passe faut na bagage. Faut ba notion ni okotsa na mto bato. Ba ibra ba yemba ba limousine tilo etra ba devoir to yemba ba kanyaka. Tu imagines le roi base, tu me donnes des meilleures chansons de l'année. Offrir ego la leader. Avant d'habiter, personne n'a ibrator à mériter qu'on soit trophée wana. Pour balancer mutu ba mbele tete mutelegi ya ibrator azate. Est-ce que tu as le droit à faire mon colo mtabi musique ajoutant le ba wana. So yo mona moi muke so c'est no succès na yo. O c'est no succès no ya buzoba. Pour ba peut trophée succès, c'est pas trophée succès à la rater. Si on se compare ndenge na biso biso to mikolo biso tango calcula biso faut calculer là baba mise belo ba beta musique fonction ka succès mais makambo pena musique boizate e makambo izate so les autres là chanteur les Ibraton no yembo tem site des chanteurs au Ibraton na ma génération de ba génération na yemba na Ibra ou bien mutaleki Ibraton no yemba nani chanteur yo yebi pino ko ya telemia au Ibraton a telemia nana hôtel mo yemba na génération etinga na yebi ba présent Fally Ipupa na che Fally Ipupa monite ba dikap wana mobutu mutaka misika Congo clé tango tchesko na zongi no ke male mais non tangelo ba mission neti ba Robinho Mundibu to so ba chanteur to lo ba chanteur to so ba na bitan to so ba chanteur président Robinho Mundibu na sepelaka na ye aza osala biso fierté na mboka na biso so beti générique na ye bato bayoka président Robinho Mundibu abetaka ba bon générique ne binisaka mboka ba bon séjourner na Paris na président Dicap tant lo ba chanteur président Robinho na mamuneti ya rumba ko chakete ye tieso na mama ba générique na bina rumba chanteur à génération Ibraton Robi Misaye zongi soki Robinho Mundibu te na zongi neti na ye boyene na bina file neti bina file za musicien ala chanteur na bicha ba chanteur kasi ba chanteur ya génération neti ba bina file ba président Robinho Mundibu bango na ba génération na bien tango na so na yo elle ko besanga gete je vous lis autant na ina na génération na ina ba ko cha net sinan besoin mo diplôme c'est d'amour na ko net masa na Yves Sikli la travail na RTNC 1 émission notre Congo na ko net collègue na nga ve na nga joka ka bengele na ko cha so net ba ve na nga bongo wana bat na to zana bona banchiki so tant yo cheke ngana za kana batona banchiki mo boy so yo che mutu mo boy za na azaka na maternelle ngaza deuxième secondaire ya za na maternelle so ngosa comparaison ya ngai na deuxième secondaire na mona mo maternelle. Donc, si on a bien comprendre bien, donc pour nous, président bien affilié à sa chanteur. Nabia, ou fanatique na trop. C'est fanatique na été. Systématique sur moi, ça c'est l'élève du maître. Bah, oka bango. Ba téléspectateur na bino na biso o balinga on a mon otanga ka kombo jeune frère na nga na ki pa Robinho Mundibu bi génération o ya présent Ibrator na tangi présent Robinho Mundibu yo lobi nango bi mingi ba générique tango so nanga so tango so nanga o so la mambu ya ba grand faut tanga ba grand tango so nanga ngai pourtant o so nanga ça de so na Ibrator o so na contre-maître. Vous comprenez? Tango tanga ba chanteur faut tanga ba chanteur o mokile yebe ko comparer na Ibrator. Comprendre. C'est que nga pena na comprendre to longola e pena na masolo. Yo maloba mingi papa mabe otini mona na bitumbo yo moko pola nango.
yo moko pena papa pola nango tini mwana olingi malheur na to bonheur na matika songo otuna yego asa bongo poanine alia papier mouchoir lia o lia papier mouchoir yo o lia pena papier mouchoir o lia papier mouchoir meli be mai c'est pas sorcier yo tu vas comprendre la différence à makambango po jibem pena lo bagi petsina ngai brator empiana petsina ngai bako yemba na bango me bako yemba boyete boyemba me boyemba boyete tasko papa chéri vanda batuna papa chéri na mboko so boyemba na chanter nyoko yemba nae na na mboko fona yemba kana petsina ngai brator empiana yende benane na yemba na bo petit ana makambo papa chéri na mo succès tiens a comprendre que petit ça telo na bagage bi musique pour musicien musuba ba so botuna ba notre musique ba bien ngote e bela ba musicien ba sa succès otu bota ba octave fa musique ba yebi na bangote makota kana studio no yemba bi yemba yemba mon épée chanteur ah ngalo bilange loroté là ça reste à vérifier netisko yo ozana pemena le président Ibrator webi ki okumise trop bana to bana na leader na okumise wana pena patron na ngai vena ngai nkale ya mboka balalo ye mbozi wa maniema yale mbozi le biati kodro Ibrator mpiana les procès de leur maître donc atoro pena olongwa tendo olongwa mbali boso na longwa ka peka te ezalande ka mupaya ya kana nda olongwa ko boya ngo na longwa ka te ezaka mupaya ya kana nda ko balale se na chambre nga ba tsenga na salon sikoto mupaya ngongane ko ki mupaya kene nga zonga na kata chambre nanda kuna biso mo dio mona mona ko le panga futela nda kuna biso mo na ko ke siko na kepe voyage so na zonga kala kata palais eti le ba bisinga Ibrator ko mo boa ki so lo kilo mutu mo remplacer wana e bangi sote yi batunga na kimisa na orchestre wana bato bazaka ba kilo bato baka kilo to banana bango makambo mo boye bakima place wana je voulais na ngai ngane na tongo so nga boye vena nga pati mbenga na Lyon tala bi makambo barnel sala poto na poto blambe bele ba tala ba gael za tonga na Lyon ba bi makambo ba mami nzumba ba get skala la Paris mo ba bi makambo ba bi qui je voulais na za force tranquille nga na compliquer poto ndoso nga mo sima parce que to mo yo ko mo soni to kola bana pe bazana ba mo na so te pero asimba ga badu na complique amoni ngai na compliquer na ba journaliste ya internet o yebi ke ba kana ba succès na ba poto so na compliquer na ba musicien so ba musicien musu na ngo pesa bango makamute pona oboya so na peso succès o comme se peut to comme ça droit de réponse wana iza kwa na fongo li porte na tikio o ya koto no manquer leader na ngai donc on tolérer coup na peso ta tenter donc espace ata manquer et zarati tout ça la musique ngana za contre maître yozali matika son cascas ngana za contre maître donc Chimel Luki ya mwindo so ça la musique na ça la musique no ya kitoko na ba fanatique no ba sepela kana ndule no mais nous on prépare seulement l'album c'est pas sorcier l'album des contre-maîtres album ezo ya toujours la sabato ndenge ni bazala ka musicien ndenge ni ba yembaka ndenge ni ba tele makana podium so que c'est on lia papier mouchoir lia papier mouchoir so c'est ni lia papier mouchoir lia o lia no papier mouchoir na lia papier mouchoir ba lia papier mouchoir lia papier mouchoir so lia papier mouchoir so lia papier mouchoir meli pe mai mais makasi no ka na papier mouchoir na tango lia ngo o ya ka malé malé papier mouchoir on a comprendre non te papier mouchoir relaxi non ni pas moi papier mouchoir zo bouger papier balia on lia papier mouchoir lia papier mouchoir lia parce que o lia papier mouchoir o ya kana démarche papier mouchoir on faut simba koto non pas intérêt lia papier mouchoir lia papier mouchoir do on o lia papier mouchoir o yemba de mo lia papier mouchoir musique pe comme ba papier mouchoir to beta musique ya solo to beta to tsika ba musique ya bakoko simba tango se musique ya bakoko simba bon message biso tsika ngo ezanini na ka pasi na bato ba ngaka ba musique ba monotonie matro nazaki na mambo loba donc je suis pas sorcier kala mingi tezo ya bato ba comprendre qui est Ibrator puis na featuring avec papa chéri binadama moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco ba bogara boy ba vrai jour aboye ya mambo ya propre sina na vrai loko so se connaître ba biso boy atana na nzala ndenge ba kana nzala pona na propre nda propre boye bande na nzala oye batse essentiel quand de siko cha moto ezalaka moto kaka siko cha ngo ezalaka nde sala bien et puis ça va valeur à moto je m'en ça quoi Chimène Lucia maman na baby boss bo fallait na job en Afrique du Sud na sur bo comprendre est-ce que vous peut ça ba programme à mouvement so là ce qu'on a ba fan club na bino yebisa ba fan club na bino o penetali ma solo ya présent Ibrator net ba contre mettre tout na tali sa bango kaka ya palin net ba fanatique na biso tout na tali sa bango kaka j'ai voulu grâce au palian omoni boga ba fanatique na biso tout na tali sa bino kaka Ibrator mpiana lobby bientôt là suis pas sorcier bo za la peine à l'aise bo za la patient bo comprendre maman ndenge za la biso to yembaka
tosalaka monotonie te tosalaka mpe comédie musicale te soki osalaka comédie musicale ça n'engage que toi na bafanatique na yo mais biso kaka musique tozana mpona transmettre baconseil ya bien epai ya bafanatique oyo balingaka la bonne musique oyo balingaka Ibrator Mpiana baprogramme so eza toza toujours en plein studio tokomizana na ba 85 totikali na 15% ya pamba po to servi bafanatique na biso album na biso suis pas sorcier mais bozwa temps nanu ya koconsommer avis de recherche boyo kango calamité clip nango ezobima déjà wana donc ya avis de recherche boyo kango vraiment do bo sentir bo garder la presse yebi marambo ndenge nene ezalaka tika bana mike ba manquer mikolo respect parce que ba yebi mango ba sala te za lisumu na bango moko lisumu na yo muna mutami mafargo na ye na mutu ba mike on a lomba mo manquer sumi so toza suna ten o sala ba débat ya ba polémique ya musique tu sais ton attendra to sa musique to servir ba fanatique na biso la bonne musique to répétera chaque mercredi vendredi na dimanche na kabinda wangata chez maman na biso Véronica de donc ba fanatique na biso tout boyaka wana vraiment to kutana wana partie ya mercredi tout sera na partir ba 11h jusqu'à 19h vendredi tout sera wana 15h jusqu'à 21h et les dimanches to banara 21h30 to si sarati ba 3h à 10h donc on a la bonne musique on a koyoka Ibrator Mpiana yeli mbuzi balalo yembo oya koyoka la bonne musique oyoka musique ya mulungete ya kotoka toka pamba donc il faut yakutanga na ba contre-mettre rien à dire rien à commenter n'habiter son ko kabula numéro na ngana pesa pata mbote te avo kabula numéro pesa mbote et sa dernière question avant to kabwana tu as vu que président Fally Ipupa azozela le 28 azana na concert mo obiso tout ozozela tous les musiciens tous les nano tous les journalistes tous les tozozela le 28 biso nyonso sko pona yo moni onde te mobutu bena fa beta respect les king donc mutaka musique à Congo clé 3 fois un seul na biga déjà zénith de Paris wana ko beta ma bex wana ko beta manakati Paris wana donc rien à dire rien à commenter pati mbengane na kati ya Lyon donc Barnel et ça la poto na poto Guy basket des continents ba Nicolas Onyenzi na biga ba kozala wana ba Guillaume Melonga na Suède bango tout ba roya wana délégation Belgique ba Karine Movoto la perle noire ba Patricia Lofoot ma grande sœur ba Mireille Tele ba Yvette Bakando bango tout ba ozana kati ya Paris wana ba vivre événement ba yoka ndenge tango fort a koboaka a kopesa makambo sananga babi a koboaka a kopesa makambo mokele ko comprendre netinga suyo na fongo la motema donc ngapana na biga yebeta so ebeti fongo le porte pour Ibrator Mpiana qui pe Zenith akano beta batu bayoka bakanyaka batu bayoka bansembo lokola ba base ba ko onde likamba bibi ba mise bele ba ko mozela ra Fally na ndenga sima bo ba biyende soka pesi makambo donc makambo fongwami donc bango ba ko pesa makambo te bango so ba batam na sima Fally bozela Fally pesa makambo ko pesa makambo ezala katan yango na ba ko pesa makambo ezala na temps ezala katan succès la lokola livre to dans la page 12 to l'exabo to mona 13 so to le 13 to comme na 14 so tala so ba calculer wana dans la génération lelo ozabna sûr que Fally Ipupa les king azar les king babenga les king et puis kaza les king yo confirmant que yende les king ba confirmer bana que Fally babenga les king elle ko babenga Ibrator Mpiana mbuzi wa manyema nde babenga Fally les king Mobutu sir non net. Ok, d'accord. Nassir, l'Ifalan, ça, José Ndindi. Au CP, l'émission qui toque au béton, c'est qu'à Kolobela, Tolobel, Masola, Ibrator. Tolobeli par rapport à ma musicien, au balongwe, ne ba missé, bazo long, bazo qui ne ba aller-retour. Dans le béba, on a ba CP, l'émission, on s'abonner vraiment. Na matika, on est bon, on news, on ba maébisi. Et mon numéro, na ma dernière salutation, ça va bien. Numéro de contact est 089 037 68 76 plus 243 89 037 68 76. Sans plus tarder, on profiter de sa moto na venanga Olivier Akiala na katia Toulouse représentant ya bana mbinza tout Olivier Akiala na katia Toulouse wana et din timba les miracles mon vient Nicolas Onyenze 4 saisons mutapota bang sa ngate ko le gaza la kate masa na ngai blade wanza et pourquoi pas aussi à mon beau frère Jojo na katia Belgique wana sur na tal na katia bakina mona ka Grèce ou Lyon yarga ben mas pour la mort d'homme Lionel Ibra Soupou ya Lyon Lionel Ibra Chege patron tantenga mamwesengeli Olganzanta na kati ya Paris soki na kiti na kati ya Belgique na mona ka Jimmy Ginenga c'est la famille na mona ba Marcelo Cravalia nazo mona ba masa na nga ya Nico Nienze masa na nga ya Nico Nienze na kati ya ba Paris wana donc nemti wana kokiti batonga poto ba sele po ta poto msuba na mbongo te ba pene lo te basala ka bata poto to se pena na bango mo trop poto linga bango rien à dire, on assure, bana poto, bana kin, bana partout. Boza ko sepela, merci beaucoup. Na son wakati émission na nga otende na lobi boy na sito.
Pour si tu es Matika Songo, pardon, tika mission na ngekota mobimba Matika Songo. Nazoloba, tika mission na ngekota mobimba. Matika Songo akate mission na ngate Laetitia Kuya, Matika Songo akate mission na ngate vraiment. Atra ngekota po Matika Songo akota be mission na ngate na sana na site. Liboso na sala be mission Matika Songo akota de. Siko Matika Songo même moral. Siko Matika Songo même moral, le père de la paix. Matika Songo mission na ngekota, ba pekisa ote. Kota vraiment. Laetitia Kuya, yebisa Matika Songo émission na ngekota. Ma morale avec toi, Godé Mangala, Babi les pétroliers, Angola, Nakata, Kinshasa. Bon séjour au pays, Godé Mangala, même morale avec toi, même morale avec José Ndindili Falansamon, poto solo même moral avec Boka Bokambro, sans oublier Chimène Lucia, Babi camarade nanga ya moté manager moi mta simbi masolo na Afrique du Sud. Merci à toi Herbie Lutangu mto simbi ba DJ nyoso ya Afrique du Sud. Merci les sous comme onion so balingara Chimène Luki ya mwindu. Bon continuez toujours qu'on s'abonner, bon se réabonner encore et encore qu'on ba news to ba maebi sinyoso. Merci beaucoup Nayo Lionel hein, Babi mobala mukuse Babi c'est pas la qui fait l'homme. Babi misalande yango makambo Lionel. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Lisusu na mon boss, hein, mon jeune patron, mon boss Matika Songo. Bon, continuez toujours qu'on s'abonner na Matika Songo TV. Nde boko zoba news. Tokutana la prochaine. Bye. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe.